www.potonapoto www.potonapoto. Bien, notre cher fidèle de www.potonapoto.com, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission déjà socio-culturelle, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botalatala Tala Lelo. Dans le cadre de Mekato plus introduction, le Mbokate de la presse, toujours dans le système Infukama, des télémas, interprète tout son, on a une émission Tala Lelo. Émission Nzamba Sali Mikolo. Émission Eza Sikaloro Kaya de Senoba Destinate. Émission Yambaka Mutu tout à distinguer dans le domaine. Puis émission Betara parcours dans le stade de Zalakinani. Puis au communani Yango intitulé Tala Lelo. Sans plus tarder, balande émission Tala Lelo. L'autre tous invité na biso au partager ne boiba mingi o boiba kité. Yazali Bongo monsieur Bongunda Apuyu Patrick, président de la LPC. Togotoye ba LPC Zalinini. Petoyeba Masoloni Oyoyo a memé les biso vraiment partout Bolanda biso sur internet partout dans le monde. Quant à moi, je tiens à remercier les patrons de ces sites, Lamine Dovo Mosakoli, journaliste du Saint-Esprit, et pourquoi pas madame Flozi la Belle de Belle, pourquoi pas la mère Mila Belle Dinganga. Moi aussi à l'embocatier de la presse et Julien Botalatala Tala Lelo. Merci beaucoup na cameraman biso LCB Mo Neville Mputu Ndengezara toujours. Ibta Salina Bimabino le banda ku Ndengezara toujours. Tous invité na biso. Bonjour messieurs Apuy. Bonjour, messieurs Botalatala, Boni. Vraiment, n'habitez vous m'impressionnez les années partout dans le monde. Je pense que celui que tu parles pour nos méga au solo là, c'est parce qu'on a beaucoup à dire et l'impression est très bonne. Merci. Monsieur Bongunda Apuyu Patrick, Oazali Bongo patron, to président, il y a LPC. Monsieur Bongunda, et au salama bien à Baïbaolando partout dans le monde, LPC, et Golobani. LPC est un sigle, sigle la Ligue de politologues du Congo. Et un cercle et bateau ba ici la discipline et sciences politiques. Ba oyo ba apprendre comment gérer le bien public. Mais ezaka ya ba politologue té, ezapé ya ba intellectuel nyonso o bazali ko penser pona Congo ya malamu lobby. Donc eza cercle ya réflexion ya ba ebanso bazwa Congo na motema o bazali ko penser comment ko komisa Congo puissance et lobby. Voilà LPC, eza parti politique ité, eza Asbel Oyo, ezali ko regrouper des grandes intelligences au bari ko sala Congo eza la puissance lobby. En résumé, c'est un peu ça. Merci vraiment à biso partout dans le monde à travers www.potonapoto.com baota la biso ba comprendre moi na mukuse ndenge LPC Nicole Banini à travers patron nango to président nango Patrick Apuyu na habité vraiment les lots ba partout dans le monde message ezanini o lingo pesa vraiment oui bibiso surtout ba bazali banda to message mingi na musique to message ya masano quand on doit parler makambo balé makambo makambo musique to message mais lelo na cadre ya LPC toye na moi spécificité mo roboé message à lelo eza message à Congo n'est-ce pas message à lelo eza message ya ko sala Congo une puissance na horizon oyo bat baza ko kani disparaître. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message aujourd'hui? Nous allons parler de la trinité néocoloniale. Trinité, le roi Toyebi, Ezali, Biloro Misato. Où Ezali Kosala été, Congo a demeuré sous tutelle, il y a la puissance Moussoussou, paix à la mesure de décoller, et malgré la potentialité, on a PCA, Congo a toujours été faible, n'est-ce pas? Bakozouane Zanini. Pour résumer, Bakozouana, la Biloro Misato, Otobengi, la trinité néocoloniale. Voilà un peu le message que je reçois. Et si je peux déjà parler de la trinité néocoloniale, tu vas faire allusion à l'église, tu vas faire allusion à Masanga, tu vas faire allusion à la musique. Patrick, et au salama bien, au to banda na musique ou bien to banda na Masanga ou bien to banda na l'église. Na yondeko, biano yangai, esika nyo soko mona ete to banda, yo zakolo bilanga. Ngana to banda na liboso na Masanga na liboso. To banda na Masanga. C'est bien. Au yebin de journalistes aujourd'hui, Congo toza distrait. Toza distrait. Toza royeba et si quand tozo kendete. Malheureusement, on est allé drame. Oyo ko condamné biso na disparition. Congo est classé parmi les pays oyo baza ko consommer masanga na kati Afrique. Ba document ils ont la kisa yango. Le lot to komi kozana même na ba bouteille ya masanga même à 600 francs congolais.
Donc on est en train de tout faire pour que masanga ezala accessible na mutu nyonso oyo, même à la possibilité te, mais à l'accès na masanga. La question est simple. Est-ce que ezapo balingi biso mingi ne baza offrir biso masanga, to baza na besoin ba distraire biso? Parce que peuple aza romela masanga mingi, eza peuple o a réfléchi sara mingi te. Na est baza violer, na Kinshasa to somela masanga. Vous comprenez un peu? Mais on a vu sur l'entreprise, il y a Brassicole, il y a commerce, normal, n'habitez vraiment. Il faut comprendre que dans le monde d'Alelo, nous sommes maëlés. Et les Congolais n'ont pas que nous sommes par hasard. Aujourd'hui, nous sommes orchestrés par des grandes intelligences où on a besoin d'atteindre le but. Lorsque vous me parlez à la société, n'est-ce pas, on a autant de promotion. Voyez-vous? Bozo kanisa bazo ça la commerce, mais allez-y dans le fond pour comprendre qu'en réalité ezaka ka simple commerce était, n'est-ce pas? Commerce wana ezana impact ya nini? Ezana impact ya ko distraire peuple, parce que plus vous prenez l'alcool, plus vous avez moins de temps de penser, n'est-ce pas, na avenir ya mboka na bino. Je vous ai donné un exemple. Comment vous pouvez expliquer Congo ti lelo bazo kufa na beni, mais chaque jour banganda ezako botama. D'accord? Alors que na mikili ya poto, ceux qui français mora koufi, au Romona, tous les français par exemple, bakosomba likambo wana, pour français mora koufi. Mais chez nous chaque jour les gens meurent à Beni. Papa, tant babi bazo kufa na nzalate, bazo kufa na machette, bazo kufa na minduki, mikolo nyonso. Mais ici à Kinshasa, précisément à Kinshasa parce que c'est la capitale, et ça reflet ya mboka, chaque jour baza ivre. D'accord? Le col intellectuel, il faut se poser question. Pourquoi Tokoki Kotika Batuba Milamasanga ti na niveau oyo komi lelo? Loufu. Vous savez que Pekisi va produire nyon sur la première nécessité. Mais odo des okota. Ba pimeli bino nyon sur esengele kota te, mais odo ezokota. Mais so la peka na nzela pe ba konzi bazomo na biloko wana. Non. Ba konzi bazomo na biloko wana nyonso. Mais il faut comprendre que tout peuple mérite les dirigeants qu'il a. C'est ça le problème. C'est bien bon, il y a rebois qui la ba konzi balé. Mais nous-mêmes, Congolais, qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Biso moko ba Congolais. Et si ka tozali. Parce que, adage moko nga na sali science politique, et lobi était, ekolo nyonso, abongaka na bato bazali ko konzaye. Le français mérite d'avoir ba dirigeant, ou bazali ko diriger bango, parce que maturité à peuple français, et ça ko permettre ba dirigeant, ba sala bilo rabuzo bate. Mais le peuple congolais, tout ça tellement peuple moko tout ça profondément ancré dans la médiocrité, dans la anti-valeur, que nous méritons les dirigeants que nous avons aujourd'hui. Le problème n'est pas au niveau des dirigeants. Le problème, c'est au niveau de la masse critique. C'est-à-dire biso peuple. Voyez-vous? Aujourd'hui, moi, ça me fait rire. Je pense qu'on va en parler. Tant que vous avez phénomène le combattant, na poto. Oui, c'est bien. Et ça, mboka, o bazar obunda pona mboka. Mais la question qu'il faut se poser, et ça simple de konangaye. Est-ce que le problème est à un niveau de diriger biso? Le problème est à un niveau de biso moko ba congolais. Parce que tu regardes le balelo to benga na Kabila, Kabila okende. Le problème est à n'est-ce pas? Loko la lobby to décrit qui Mobutu. Mais ce qui biso moko peuple masse critique et toza na ngote. C'est-à-dire toza na conscience, il y a quoi analyser makambo objectivement té. Et l'ingolo ba cœur to ko mériter kaka ba dirigeant o toza na bango lelo. Le problème n'est pas au niveau des dirigeants, le problème c'est à notre niveau le peuple. Alors, nazongi na dossier ya masanga, on a relakisa que la société baza ko sala mbongo. Lelo baza ko sala mbongo wana kakate pour na mbongo, mais baza ko teka masanga wana en réalité pour la redistraire ba congolais. Plus vous prenez l'alcool, plus vous réfléchissez moins, plus le cerveau est saturé. Conséquence, même ceux qui va violer batou, vous n'avez même pas le temps à occuper un parce que vous en avez kata kuit. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, c'est clair. Bamaele oyo baza à mesure de détecter yango ba comprendre que masangeza drogue et loko ba bengi drogue et zelo oyo alo elongola mutu conscience na kati ya drogue okoki ko violer mutu oyeba kité na kati ya drogue okoki ko bomba mutu oyeba kité lo lenge moko na kati ya drogue okoki pe ko pesa ekolo na mo Congo oyebi te ke esi opesa ekolo na mo Congo ba congolais lelo na nzela ya masanga basili ko pesa Congo mu Congo. Voyez-vous, na nzela ya masanga priorité et comme moisi. Priorité et comme mobali, priorité et comme divers. Mais masanga tambola kaye moko tende ko nangai. Masanga to tambola na ndeko na ye lipasa na ye. Lipasa ni nani wana susu. Kasi. Yo zo mona teke ba sponsor wana nyonso
pour batu bazala na facilité à consommer masanga, bazana besoin d'utiliser musique. N'est-ce pas? Na refond la parenthèse mora mokendeko. Moi personnellement, naza contre ba combattantes parce que ce sont des Congolais au bazali qu'on réfléchir sur comment qu'on changer donne ya mboka oyo. Mais lokola Congolais pe lokola bango na royi kozala juste na façon moko ya remonter la makambo. Oh peut-être il peut okesana na bango. Façon ngo ezali ndenge. Tant que tu es solo la musique. Nazalaki nandeko Freddy Mulumba na royi kotanga comme on a DG à Télé 7. To solo lina moi mingi parce que tu as la conférence moko. Tu as invité qui est ayaki ambazaki parmi les intervenants. Tu as na bureau naï. Alaki singa livre moko nazalaki na secrétaire général. Na kati ya livre wana muta combien ngoza ivoirien. Alobi était musique, surtout la rumba, ils allaient parmi les facteurs qui permettre l'intégration en Afrique, et qui permettre à ce que le Congo abîme la puissance. Moutoua Maeli a 8 ans à la musique sur la rumba. C'est-à-dire, la musique en réalité est localisée à noter. Musique est localisée à espoir dans le peuple. Moutoua a une difficulté dans la musique, a une consolation. C'est ça la musique. Mais aujourd'hui, avec la culture, il y a domination. Oh, mondela lingi ko imposer biso. Mais oh biso batu mwindu pe tolingi kondima. Au moment a été musique à perdre valeur wana. Musique a ça sous wana pour ko adoucir ba mère sauté, mais musique a commis wana ndé par contre pour ko distraire batu. C'est simple, regardez nos chansons. Mon cher. N'est-ce pas? Regardez nos chansons. Vous croyez que dans un état sérieux où les gens sont violés, où les gens manquent de l'emploi, où les jeunes, bazo kende, pratiquement na katia perdiction, parce que misa les athées, n'est-ce pas? Oyo budget nabiso et même pas 15 milliards de dollars, n'est-ce pas? Vous pensez que le musicien, oyo baza conscience yekolo, oyo bazali à mesure ya ko créer masse critique, bakoki ko kita na niveau ya musique otoza nango lelo. C'est simple. Vous avez un homme comme Youssou N'Dour, n'est-ce pas? Aza cité aujourd'hui parmi les musiciens et minene en Afrique. Au moment déjà Youssou N'Dour azo beta musique comme no beta ka na kati Congo. Tu as vu ça? Aza africain te? Aza africain. Combien de musiciens mususu kutu o baboya bango mo ke le beta concert na poto parce que mboko na bango za na bitumba. Vous savez combien? En Afrique, Bazali. Mais ici au Congo, bakoyi ko violer bino na Brazzaville. Après 2 jours, votre musicien qui a livré concert à Brazzaville. Il vous dit non, là c'est une affaire de politiciens. Et puis, c'est simple. Vous sentez d'abord d'un côté que les musiciens n'ont plus un rôle à jouer dans la construction et à Congolais nouveau. Oh, tout ça on a besoin d'aller pour Congo la puissance et lobby. Mais non pas simplement que conscience soit les athées. Mais plus loin encore, vous comprendre que la société on a besoin d'utiliser les musiciens parce que baby qui besoin d'audience. Pour pas en facilité et à côté comme sangawana. C'est-à-dire les musiciens les loba comme le rôle à pont. Oh bazali ko servir intérêt ya bazali côté comme sanga pour na ko distraire peuple, n'est-ce pas? Ba comme le rôle à pont oyo bazali ko abrutir peuple na biso. Je n'ai pas un problème particulier contre les musiciens parce que la ninga bango nyonso. Mais le problème est que ceux qui Congo il faut à la puissance et lobby, il faut mutu na mutu à jouer partition na ye. Surtout les musiciens. Il faut une musique capable de créer le Congolais nouveau. Par rapport à l'exemple, il y a un musicien à côté studio, alors c'est 12 chansons. 12 chansons, 12 chansons, on a besoin bolingo, kaka bolingo, on n'est pas si pour mona, moi quoi la réalité c'est un peu difficile. Place on a refil système sur bande gonabiso barastaman bango aime sunde batel mais rarement mambo wana mingi musique congolaise ezo kendeka na barumba o kayebi ke mususu Claude Ndombasi apesi mbongo po bayembele nzemo na ndenge ya bolingo. Bon, observation na eza malamu. Wana naza na aspect moko. Kola ki ça été musique aujourd'hui na masanga baza ko tambola na likopa. Hein? Ba salut unité moko boye pour na ko distraire peuple na biso. Mais le vrai responsable, c'est qui? Nazongi pour dire encore qu'ici encore le vrai responsable, c'est le peuple congolais. Parce que dès lors que le peuple a sa impression et que pour Abina,
esengeli abina musique oyo baza kobinisa basi mitakala, esengeli babinisa musique oyo baza koyemba ba insanité. Le musicien voulant vendre à cause ça la musique oyo ezo permettre ateka. Vous prenez un artiste comme Jean Goubal, n'est-ce pas? Il vous fait la musique. Ozu Mutuloko là, Lokwa Kanza, il vous fait la musique. C'est bien bon. Mais il suffit d'avoir un musicien qui vous chante la nudité de la femme. Omoni, Batondi, Basombi, n'est-ce pas? Petit Libanda. Et nous que Congolais a déjà témoigné sens inférieur naïe. Yarumo Namakamu. Voyez-vous? Donc c'est bien de condamner le musicien. Ce qu'on a dit démarche n'a bien, je ne suis pas là pour jeter la pierre. Nabatu on a cité, mais na zozongi saba les mingi pas congolais. C'est-à-dire ceux qui congolais ont eu conscience lélo. À la kisi ba artiste et que pour à consommer musique, azaka a besoin ya koyemba mwasi mutakalate. Mazana a besoin ya koyoka musique o ekoyi ko permettre à se découvrir le peuple, le musicien seront contraints de le faire. Na fungo les parenthèses. Bozui décision ba combattant. Ba musicien ba robeta na potote. Pourquoi? Parce que ba mbeli X Nzembo. N'est-ce pas? Mais à mon avis, c'est une lecture biaisée de le départ. Parce que le problème, il y a Congo, et ça, problème, oh, ils ont la X et Y qui t'est d'abord. Et ça, d'abord, problème, oh, ils ont la nani. Ils ont d'abord peuple et moko. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire, pour que le Congo soit une puissance, il faut que l'on ait développer le Congo à Lola. À cause de la Monsanto, à cause de la Mabete. Non. Il faut que l'on ait la conscience était. Mutu oyaza acteur, il y a développement au Congo, ezali congolais yemoko et sika azali. Mais comme nous parlons nabatu diaspora, j'aimerais ici tirer votre attention pour vous faire comprendre que Mikili Mingi a développé diaspora et joue un rôle à Makassi. Israël, le losokaza Israël, c'est à cause de la diaspora. Je pense que vous le savez. Les juifs au Bakendaki, dans les États-Unis d'Amérique, ils ont accédé à des grandes responsabilités, mais ils ne se sont jamais considérés comme des Américains. Voyez-vous? Nationalité nationalité américaine, mais d'origine, ce sont des juifs. Et ça, la réunion, c'est pour que Israël a gardé toujours Cap Moroboé, Israël a la protéger. Mais diaspora n'a biso et la nini pour la reconstruction de notre pays. C'est bien bon de s'en prendre aux dirigeants. C'est bien bon. Mais biso et Sekatozakuna, qu'est-ce que nous sommes en train de faire en termes de lobbying, par exemple? N'est-ce pas? Pour appuyer la diplomatie na biso, par exemple. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire en termes d'investissement dans le Congo? Pour recréer un emploi. Qu'est-ce que nous faisons? Parce que mingi, ils ont bien report à Libanga, mais ceux qui ont mis tel mot na kitalata, ils comprendre que aux appels la responsabilité na yo, il fallait assumer ou assumer. Je ne dirais pas que la diaspora congolaise a échoué, non, loin de là. Mais je dis au moins qu'elle n'a pas fait assez. Et na minute oyo, et sengeli biso nyonso sangisa maele na biso, na bai bazali nekolo, na bai bazali libanda. Parla aux olungo expliquer biso nini. Parla aux olungo expliquer. Yo komo kota na biso ndeka patiko, yo komo kota na biso koto politique monda munde. Na ebisio d'abord que naza président ya ligue de politologues du Congo. Naza président ya batbate ka maïté. Naza président batbate ka ambicité. Naza président ya batu o basali science politique. Ba silisi ndengai ba voter nga lokola président na bango. N'est-ce pas? Corporation à bongo na Congo na ezalate. N'est-ce pas? Donc tout ça bataliboso oyo to mettre yango sur pied et sengel to vulgariser yango. Alors, la politique parce que on dit sur la politique. En réalité politique ezaka lisola ko beta X to YT. Politique eza nyonso oyo eza en rapport na vie commune na biso. Yango de politique. Parce que pour autant, mais enseigner les politiques ezalate, politique et éducation nationale, il faut ezala. Ministère ezali. Pour melamai, il faut politique ité. Il faut politique et décider comment est-ce que va couper sa binomai fourniture en eau potable, n'est-ce pas, en énergie. Donc nous ce que la politique. Faiblesse na Congo to kanisaka que pour na robeta lisolo politique, ezo senga forcément ko beta lisolo ya bat bazar ko diriger biso. Non. Tout en réfléchissant sur la consommation de l'alcool. Tout ça c'est la politique. Tout en réfléchissant sur impact de l'église, pas non comme on a été. Tout ça c'est déjà politique. Politique ezakaka lisolo ya Kabila Matata Tshisekedi Katumbite.
politique ezali ba fait nyonso oyo ezali ko sala soit to vivre malamu to vivre mabe. C'est ça la politique. Alors nazongi na likanisi esika nazalaki pona kolakisa ete aujourd'hui il faut te reconnaître que musique ezali sous facteur il y a intégration té ezali sous facteur il y a pour découvrir ba valeur na bisoté mais comme plutôt véhicule oyo ezali combien ma anti valeur. J'étais scandalisé, je vois un musicien qui balance clip moko na télévision où vous trouvez les femmes en train de s'embrasser. Voyez-vous? Et ça musique. Bon moi ni teleki. Mais qu'est-ce que cela fait et pas à moi na oyo aza confronté par exemple na ba avance et pas à muninga na moi si autobing ba lesbienne. Clip on ezola ki sa moi na wana que en réalité aza mutalibosa ko sala yango te parce que ezola quand même na télévision. Donc tu comprends que la musique commence même à tuer nos valeurs. Vous comprenez un peu? Donc eza wana kaka pona ko servir consommation alcool té parce que ba futa bango chaque fin du mois pour ça Comme sponsor officiel. Comme sponsor officiel. Chaque mois, bazana caché na bango. Donc, pour ba futa mamalamu et sengeli ba congolais ba sala nini, ba mela malamu. Donc vous comprenez que le musicien ba comme facteur, il y a consommation, il y a alcool. Et musique par conséquent, ils ont sous facteur, il y a puissance té, ils ont sous facteur, il y a développement, il y a valeur intrinsèque, il y a noirté, mais comme plutôt facteur, il y a désintégration, il y a anti-valeur. Alors, qui est les responsables dans tout ça? Pour le deuxième facteur, le musicien a leur part de responsabilité, mais nous aussi, le consommateur, on a notre part de responsabilité. Diaspora paye, azana part, il y a responsabilité nae et si kazwami. Qu'on soit décision, le musicien va bétater, argument que Baïmbelaki X, moi je ne suis pas convaincu. Baza libre, il y a Rosoa, opinion on a. Mais moi je pense que c'est se tromper de cible en réalité. Je serai convaincu ou je serai satisfait ceux qui va péter ça qui va musicien baimba parce que contenu la musique na bango zaki malamu par exemple bozo epa na biso bozo mbela biso bozoba tozo pesa bino bandaku bozo lele la biso basi permettez-moi le terme bozo lingila biso bana. Donc contenu à anti valeur wana nous trouvons que vous ne pouvez plus jouer jusqu'à ce que vous changez façon à mon amakambo. Là je serai convaincu et je dirais que la diaspora a vu juste. Mais ce qu'il faut robot la musique est bêta parce que on a chanté pour na X baboy Y, wana ezako se tromper cible et de reconstruire jamais Congo n'a pas rivalité, n'a pas division entre biso. Voyez-vous, je ne légitime pas retour, il y a pas concert na poto, mais je dis au moins que ce qu'il faut au boy à concert bêta, il faut avoir des arguments solides. Il faut être plus juste et voir juste. N'est-ce pas? Wana eza deuxième facteur oyo to outil ko développer na trinité néocoloniale. Troisième facteur. Église. Maman Nalikam. En passant d'abord, ngana zali moto oyo andimaka pe ayebi ete nazali. Je suis différent de ceux qui pensent que le monde est le fruit de hasard. Le monde est le fruit du hasard. Naza vraiment contre bakanisara bongo. Nandimisa makaloko bakoko nanga ete mokili ezali animé na puissance oyo et ça a été yango ezala puissance yango neto bengi nzambe. D'accord? Mais na ebi pete na Congo église azali sous facteur o aza ko permettre biso ko yeba nzambe te. Église a comme facteur o aza ko mema biso na distraction pe na bobungi. Poto na poto. Peuple o abungi histoire azali peuple oyo abengami na libunga. Abengami na kokoya na libulu. Balobaka ete epa bandeko na ba russe zangali sumoko okokoya na libulu mais zanga miso mibale okokoya na lifelo. Histoire eza miso mibale na biso. Na histoire ya Congo, je vais vous rappeler une chose. Mondele tangwaye eloko liboso ayaki nango lokola monduki. Pour dominer l'homme noir, c'était l'église. N'est-ce pas? Oui. Na trinité coloniale, au kotanga nini? Au kotanga église, au kotanga état, au kotanga capitale. Et l'ingolo ba ete so kotangi discours ya roi Léopold II, azoyebi saba missionnaire belge. Apprenez aux noirs à croire et non à réfléchir. Bola ki sabaindo bandima kasi bakanisate. Philosophie nazo mema biso na nini?
ezo mema biso ete esengela ki côté ya moto mwindo religion oyo ezo permettre ye ko kanisa te poso ka kanisi Akozwa mayele. a reconnaître ya koyeba mamu. reconnaître mamususu alors mama bazana besoin ya diamant na biso bazana besoin ya or na biso bazana besoin ya biloko nyonso oyo eza ya biso soki baba pesa bino religion oyo ko permettre bino ko s'approprier biloko wana ba ko échouer na mission na bango d'où il faut pas pesa bino religion oyo eza ko mema bino na ko kanisa ka ete lola ezali ete pona ko kota lola esengeli ko négliger mabele oyo fandi mais ngana ko tuna o question christianisme euta wapi c'est euta na poto te boni bango esika religion euti babongisaka mboka na bango chaque jour mais bino bamemeno mukanda bolobi ete na kokende na lola Patrick so tozongi kana makolo ya papa mpusu ba indobola muka tozongi ba makolo ya ba message ba bandeko na biso ba Simon Kimbongo ba pesa ka biso naza moto ya église de Noirté parce que naza scientifique chaque Antadiope le pharaon noir à la qui ça a été moto a liboso na kati ya mokili azala nani azala moindo n'est-ce pas scientifiquement eza remise en cause était et l'ingolo ba été ti kino lelo ba savant na mokili e biete Adam na Ève ceux qui baza ya solo batayambo c'est que bazalaki ba indo parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité et l'ingolo ba nini et l'ingolo ba été mindele bazali nde bano biso to boti voyez-vous Maman la likambo. siko soki mindele bazali bano biso to boti et ngolo ba ete nzambe ya mindele azali nzambe oyo bakoko na biso nyonso basambela te alors débat sur nzambe ya baindo nzambe ya mindele ngana mona yango eza débat moko eza stérile parce que nzambe azali nzambe ya biso banso donc naza na lokolo ba papa nkusu te o na respectaka mingi naza na lokolo ya ba mangongele te kimia na molimo na esika azali mais nazali na lokolo ya raison kolakisa ete église lokola vocation nango na Afrique ezalaki d'abord na mission ya ko dominer moindo voyez-vous wana ezo sengo za église de Noirté pour le bayango parce que bango moko batangisaki ngata na kendaki na G1 ete tozalaki na tobengaki trinité coloniale l'église l'état et le capital voyez-vous donc bango moko bayebi ete église azalaki instrument ya domination alors le problème c'est quoi c'est que aujourd'hui ba église na biso eza ko continuer ko faire mission ya église oyo yaki pendant la colonisation nos églises nous enseignent plus le paradis donc tozo kende wapi na lola Bokonza likolo. bokonza likolo ere le pauvre c'est-à-dire malamu moto ya fanda zangi lipa mpo eta komona nzambe mais ngana tangi bible balobi ete nzamba kelaki moto po sala nini si po batela mabelete si po ati molate tango nzamba kelaki moto atinaki na lola te apesa ki jardin d'Éden ayebisi bongisa yango et lingolo ba ete tango nzamba apesa biso Congo le pays le plus riche du monde je le dis tozana plus de 140 matières premières tozola lanzala tozana mabele oyo eza capable de nourrir 2 milliards de personnes et lingolo ba ete ko nourrir Afrique mobimba mais Éthiopie a d'autres de la biso loso ozo kaniso kende lola mais loso euti na Éthiopie ozo lia moi siko to bandi akoni ko sabiso malamu te o nini ngana za parmi bato bazako o ba pensaka te que nyonso sengeli kozongi c'est la bakonzi parce que je l'ai dit peuple nyonso zo mériter ba dirigeant oyo azana bango voyez-vous oui ba autorité lokola bato bazali censé ko diriger biso bazali na part ya responsabilité na bango et sengela ki ba encadrer n'est-ce pas église pour aimer ma biso na ko atteindre ba mission lokola citoyen c'est-à-dire to développer école na biso les autorités ont failli n'est-ce pas na mission wana mais est-ce que sengeli to tika la kaka zinga na bango pona ba que vous aviez failli non et sengeli biso to réfléchir sur comment compenser na faillite na bango voyez-vous là où je suis alors nazongi ete kolaki nazongi pona kolaki ça été jusqu'aujourd'hui nos églises bazako continuer ko sala office ya prédication ya ba colon ya lobby OK une église ba ebisio vous êtes dans ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde donc ozana kati ya Congo moza moto ya Congo te conséquence logique ezanini lokola na okenanga na lola lokola nazali na Congo mais Congo ezali ya ngai Na bo malanga nzoto te. Malanga nzoto te na la lanzala mais en même temps mundela zotonga yem tabisa que Jésus vient bientôt azotonga
La question n'est pas si Jésus viendra ou pas. La question est de savoir ce que nous sommes capables de faire pour développer notre pays. Est-ce pour autant une raison où permettre Bisso de travailler de sous-sauter? C'est ça la question. Question est ça, koya et sous-sauter. Question est ali, qu'est-ce que nous sommes capables de faire pour notre pays? Un jour je lisais la Bible. Namoni parabole ya ba talent. Hier sur le solo, il y a ba serviteur. Oyo bazwa ki ba talent et pas à mettre na bango liboso qui de voyage. Je pense que Rose en a idée. Il y a ici Kanazali. Serviteur à liboso a payé 5 talents. Yami balé a payé 4. Yami Sato a payé 3, 2 na talent moko. Oyo azaki na 5 talents. Accueilli a fructifié 5 talents, on a commis combien? Et commis 5. Oyo azaki na 4 épées a fructifié, on a commis combien? Et commis 4. Bango nyonso ba fructifié, ba nombre de talents na bango. Mais oyo azaki talent moko. Azui talent wana akye kokunda. A fructifié te. Qu'est-ce qui se passe? Maître Azongi. Atuni mutuna mutape sa rapport. Oyo azaki na 5, alobi maître na yebi ko pesa nga 5, na multiplier 5 mususu yango oyo. Oyo azaki 4 épées asali ndenge moko. Mais oyo azaki moko. Alobi non nga na yebi ko za maître moko za dur. Obuka resika oyo lonite nazwaki tala na yo na kyosa nini na kei kokunda yango tala yango yo nazongi selio. Et la Bible dit plus loin quoi? Maître à châtier, méchant serviteur. Oyeba qui était nazaki na besoin rezoa intérêt na talent là. Pourquoi au fructifier qui yango te ou pourquoi kende ko tika ngo na kata banque? L'idée fondamentale qu'il faut dégager c'est quoi? C'est que il y a un devoir de redevabilité. Oyeza wana. Tant nzamba apesaka biso biloko, apesaka biso biloko wana pona biso te. Apesaka biso biloko wana poto fructifier yango. Congo nzamba apesi biso ba richesse koleka ba pays ebele en Afrique. Et batu nyonso ba ebiete décollage ya Congo ezali ko déterminer décollage ya Afrique. Tout en ayant toutes les richesses possibles du monde, nous passons notre temps à prier. Au lieu de développer, mine d'or et sika autofandi. Vous croyez qu'un tel chrétien, oya sambeli nzambe, azana kati ya richesse oyo eza béni, mais aza incapable ya ko pesa maele na epona ko transformer mabelo oyo afandi. Vous croyez qu'un tel chrétien tozala ngana obatu aroke na lola? Si tu es incapable de développer la terre où nzamba pesi yo, toi tu crois que Dieu peut te confier le paradis? Na terme ya parabole ototo tangana yo. Le problème de fond c'est qu'il faut une nouvelle religion. Tolongo na religion na mentalité coloniale oyo ebandaki kozwa moto mwindu lokola nyama oyo esengelaki kopesa ye mateya oyo ekoki ko permettre ya se développer te. Il faut une religion qui est capable ya kopesa moyindo mayele ya ko développer esika afandi. Petolongwa pe na ndenge ba outu ko expliquer biso ok ba mindele ba yeko sala système lokola ba avec les biso ba indo na mamususu ko pona vraiment ouverture mona na pe bandeko mususu ba fungwa matoko sala ngo mandenge to message ni opesa ba non pona kolongwa na esika wana eloko moko kaka nde eza na centre ya nyonso eza boyebi skire du latin le savoir boyebi. Vous comprenez ndeko na ngai? Moto mwindo azokanisa ete akoki ko résoudre ba problème nyonso avec la prière. Yozobela na tio liboko obiki, n'est-ce pas? Ndeko mususu kaka maladi na wana bat bakufi na ngwa msu 1000. Ye aki asali kisi. Na kisi na ye abikisi 900. Menga na prière na bikisa combien? Na bikisa ki msu 50. Ngana ndeko wana na sali miracle solo. To réfléchir. Est-ce que ça oya tio loboko po moto abika to oya pesi kisi po na robikisa ka batu de génération en génération? Au monde esika nazali? Nazali na esika koloba ete religion a na place na yango na société. Voyez-vous? Nzambe ça makambo Congo et comme ça toujours obika kisi me ba cheka loboko ko mbala moko pesi ndio contribuer Olanda biso na mikili ya poto. Ba ko expliquer nga sur base de quel mécanisme o bazo olanda biso na poto? Po mission de sala yango seko. Mais ba olanda biso mokili mo mbati. Eza mystère te. Eza mystère anini? Ya Nzambe to ya science. Non.
et sengeli ko koma na niveau moko ya compréhension à likolo ndeko olati veste nzambe mutasa la veste te c'est l'être humain todo sala ba émission na caméra nzambe mutasa la caméra te c'est l'être humain ne mutasa la caméra. Le problème c'est que nous devons comprendre que le monde ne peut être développé que lorsque l'intelligence est au centre ya ba action nyonso. Voyez-vous, au Congo c'est le contraire, hein? Pour ne pas dire en Afrique. La religion elle est importante, mais il faut une religion qui est capable de fournir à l'homme l'intelligence. Bazola ki sawo ke nzamba azali, mais ba pekisi pe ko kanisa te. D'accord? Tout ça n'a besoin ya religion wana. Na ko boya religion te. Ndeko Max Weber, o ba msusu ba bengi Weber. Aza sociologue, a comme un livre vraiment sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Na kati ya livre wana ala kisi combien la religion est contribué à notre développement en Europe. Na kati ya livre wana. Effectivement, ce rotani na histoire, au moment où l'église catholique, l'église protestante, va contribuer pour notre développement en Europe. Mais en Afrique, précisément dans le Congo, est-ce que les religieux ça peut permettre un développement et élite? Est-ce que les religieux ça peut permettre émancipation ya maele to ezalinde ko kanga yango? La réponse est simple. Na kati Afrique, la religion au lieu de la vecteur, il y a beau fumwami, il y a moindo, ils allaient plutôt couverture, ils allaient permettre à mon akakanase. Voyez-vous? Et il faut rompre avec ça. Je ne dis pas qu'il faut rompre avec la religion. Je dis il faut rompre avec une religion qui ne vous permet pas de vous approprier votre sol. Il faut une religion, oyo, au moins n'êtes pas juif. Une religion là-bas, et ça que si man a onyonso, mais ata zelu moko, ya mabele na bango ko simbate. Baebi ke lola pezalaka. Baebi Abraham azakuna. Mais baebi te pas kota na lola o eza invisible, il faut pas la kisanzambe ke baza digne pour protéger lola o eza visible. Baza capable. Baza capable. Mais vous n'êtes pas digne. Pas vous, nous ne sommes pas dignes. Voyez-vous? Nous sommes où? Nous sommes à la musique. Ozo mona mtana diaspora, azo finga. Baza miyibi. Mais hier koti na kati ya magasin, a sombi lamba ya 15 000 €, mais maman na tata na ya bazola lanzala. Voyez-vous? La question est simple. Est-ce que tu peux limiter à un niveau, il y a boire na bakolibé, il faut à un niveau à réfléchir pour te payer sa solution. Nous pensons dans la catholique des politologues que tant où il y a fingana, tant où il y a boire na ba responsabilité c'est eleki. To comme na temps oyo, il faut pas maëler et se mettre ensemble pour offrir ba solution crédible pour le développement et mboka na biso. Alors, en résumé, il faut retenir l'aspect de la religion et local. Ce que nous avons lelo ba société ba état hein baza ko se développer mingi spiritualité ça peut na rôle nango so moni Inde au mona ba Krishna hein ba religion na bango so permettre à ce que ba avoir conscience ya mboka na bango so que na Europe au mona le christianisme eza wana so okay na ba Chine ba Japon au kuta ba taoïsme ezali ba bouddhisme ezali na kati ya Afrique le débat n'est pas autour ya batu hein. Au moment où chaque société a toujours un soubassement autour de la religion. Mais dans le cas du Congo, on a en Afrique, on ressentir que nous dirigeants, élites et nous contenu, nous enseignement ou enseigner le côté de l'église. Vous savez, tant que nous avons dans l'église, à comprendre que nous avons intérêt à protéger ma bélo et Afandi. Parce que ma bélo n'est pas déterminé rapport à ça dans le Nzambe. Nous avons un limite à recevoir dans la balabala. Je ne pense pas. Parce que, sur les statistiques, on va découvrir que plus de 80% des Congolais sont des chrétiens. Vous comprenez? C'est-à-dire, ceux qui déjà christianisme na moko, na contenu à maté naïe, a même les Congolais à s'approprier Congo. Déjà, rien qu'avec le christianisme, on aura un citoyen nouveau. Tant aux anamutu oyo, à Kolinga Congo, mutu alingi Congo, à Kosuba na Congo, t'es pas comprendre que Congo zanda kunaye. Mutu alingi Congo akosumba na Congo te na zamba to na nzela po mutu azate on appelle libanda ya Congo te appelle libanda ya Congo te et là net na kota ko tonga libanda la balle revient ming na bato bazo critiquer lelo banani la diaspora je l'ai dit que bato basala ka ete mboka etombwama nkita ya mboka eza likolo misusu pe bazaka libanda bango nyos bazaka na katite na pesa ki exemple pays lokola Israël où vous trouvez les Israéliens
n'est-ce pas, unis comme un seul homme pour défendre cause ya Israël. Mais que fait réellement la diaspora congolaise Nesiko ya Zouami? Voyez-vous, oui, tous ça déjà une impulsion comme déjà qu'on s'intéressait à l'avenir Yamboka. Parce que Mikolo Ebele bazo betel sous ba concert ba musicien na biso. De temps à autre, baza ko cesser couper sa intervention na bangote. Mais il faut qu'on canaliser yango dans le bon. Congo a une menace ya balkanisation. Eza li solo te Lumumba loba yango. Mindele Roger na bango ezali Congo kabona bitendi na bitendi. Parce que tant que Congo azali uni, nenga za ko garder ba frontière na ye aza menace pour na bango. Pour Congo akoki ko telema. Or soki Congo a telemi, Afrique passa nini? Afrique a telemi. Or bango baza ba matière première te. Ba matière première nyonso sala ke bango baza na makasi uta awa. D'ailleurs kutu États-Unis pour abeta Japon, matière première wana uta wapi? Uta awa, uranium. Donc au moins que sous ba perdre Congo automatiquement, ba ko na difficulté à se maintenir la puissance. D'où pour na minimiser risque, il faut pas penser Congo. Alors, biso congolais, tous na ba distraction lelo. N'est-ce pas? Ya ko luka ko mema na ba débat mo zangitina, mais le Congo est menacé. Et je peux dire en ce qui concerne la religion que religion a solo et la religion oyo et que la kisa congolais comment s'approprier le Congo, que la kisa congolais comment koza en harmonie na Congo pour Congondé ezali porte oyo ko pesa biso bon moya seko. Moi je pense que c'est ça la vraie religion et notre travail va consister ya ko pesa religion wana. Donc en résumé, en ce qui concerne la trinité néocoloniale, il faut retenir ba facteur misatu oyo sala que le Congo azala faible. Facteur wana ezanini. Facteur wana eza masanga. N'est-ce pas? Na mboka misusu masangete kama air nyo sauté. Ba publicité ko jamais ko plus d'une minute en ce qui concerne la bière. Mais chez vous avez des publicités de 3-4 minutes. N'est-ce pas? Sur d'autres la film ou série masanga yemo ko zo M sur 20 minutes. Il y a publicité. Mais bima na mboka misusu awa. Ba terrasse sur mon chaque jour libanda. Na mboka misusu za la rater. N'est-ce pas? Donc commerce comme na Congo ira yango wana terrasse kaka. Oui, mais là c'est une faiblesse ndeko na ngai. C'est une faiblesse. Vous croyez qu'on peut construire le pays avec des gens ivres? Alors qu'ailleurs, Maïe les a refondés pour réfléchir comment Rwanda a sa puissance, Bino pas Bino refondés pour raisonner comment est-ce qu'on a encore. C'est compliqué. Donc je pense que le problème de fond doit être abordé. Le problème de fond n'est pas de jeter X la pierre, le problème de fond c'est de réfléchir, n'est-ce pas? Koyeba, qu'est-ce qui fait que Bilo Cognon se marché convenablement? Et pas Gialelo, je pense qu'on peut se limiter à autre trinité coloniale, mais éventuellement la fois prochaine, tu auras abordé ce sujet où ils ont soulevé encre, peu salive, et je pense que on a en profondeur, vous avez peut-être sujet en rapport avec la politique. www.potonapoto